Nazaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonné na biso ya Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement. Beaucoup zalaka de citer la chaîne Nabino ya Libération. Merci na bino pe batubozo zo libaku ya ko tala émission ko like ko partager. Vraiment bozala toujours fidèle na chaîne Nabino ya Libération. Oyo beaucoup zalaka vraiment dessus ata comme kolomo côté. Botala ka émission la bino du début jusqu'à la fin. Wana penza nzambe akozanga te ko zongisela bino ndeko moko lobilanga maman Océan pourquoi yoza journaliste mais tout le monde à tout moment olobaka kombo ya nzambe. Merci encore une fois de Kolangai. Malgré che kombote, soko cheki menatangi kombo la yo, soko zali mwasi to mobali, landanga penza malamu. Nde Kolangai pema oyo kobika lango eza ya yote. Kaka ndengo lali o lamu ke zaka lango abitite. Bisiko zali to zali na poto to po na Kinshasa po ete na yebite. To po na mikili ya Afrika emendele to ya baindo. Mende Kolangai oye bayete. Bato bakufi. Pe baza ko continuer ko kufa. Bato wala bazo kufa lobite ke po bango basambelaka te. Et lobite ke to pe bango basambelaka. Mais kolo ya pema o nga nazo bimisa ntongo ya lelo ezali bongo nzambe tata. Alors ngai lokola na glorifiaka ye lokola na kumisaka ye yebaka ke o naza lelo na mérité kozala yango te. En tout cas la mérité te. Et ali pona grâce na ye. Yango moni ke na tombolaka ye. Parce que pona mérite non. Na mérité te po yo yebanga ndeko nanga na mérité pe te po yo tunanga mutuna oyo mais yenda sepeli ete bino banso boye banga bosiko tango nga na ko sepela ya koyeba mama Célestine ya koyeba nita babe ifoku yo moto ndenga komisanga babembwe ya koyeba bato bayiki obolandaka nga ba JKM ya koyeba bato ebele o lazali koyebisa OK misusu balingaka te bazaka dans l'ombre ndeko nanga eza grâce pe faveur ya divinité wana eza po nzamba za na bomoi bongo na kumisa ete na kokumisa na nesika ya nzambe esengeli yo nanga to apprendre kokumisa nzambe yango na lebeza chaîne na Libération parce que moto akoya ko libérer biso ezali force ya yo nanga ete ezali force ya nzambe nde ko libérer République démocratique du Congo soko beti ntembe de kolango komona bato bakotoki to boyi nzambe to lobi ete to kotala ba pratique mususu nde ko nanga to ko libération te to ko zaka ba umbu parce que moto akomaka libre tout d'abord na moto alors sagesse d'intelligence auto za ko accueillir sikoyo eza oya mokilité parce que la sagesse de ce monde ne connaît pas Dieu dans sa sagesse. Donc, oh, biso to ko sale la siko ezali sagesse ya molimo. Yango moni chaîne bino ya Libération et na banzete mutuna wana vraiment beaucoup tuna te po ete la moni ata bande ko mususu babengaka bande ko mususu mama Océan to lingaka e mingi biso to lingaka kotala ye il faut ça ba vie ebele mama Océan atika parce que biso to za ba chrétien te. Ndeko langa moi qui est chrétienne mais pour la Congo na ki okuta la bankumu pour la Congo bokolandango awa na keleki na palais royal roi recevoir nga sa majesté ayambaki ngai mais est-ce que la kolobake pratique la bango zali ya bandoki te pour na liseko ya Congo ekokotisa mais je suis chrétien moto ameminga pona kutana bango zali nzambe onga la kumisaka parce que soki afungola ki porte te peu importe kokoko kutana bango te boko mona bilo moko na banzi bolondaki ya bankumu boko mona ya sa majesté ayambinga ne sengo batu ne basile ekokotisa ngai tozaki na kabuya na bato ya biso be bazakala biso na banzi kilame plus 49 boucle le connaît fmpekato ayebi JKM ayebi pona sinelaki kamemba oyanga tango to kokende po esekolo so tango okele fo betambela mais lokola nzambe asi atindaki bonje ya bokasi ya nguya alobi Océan yo kende kaka porte ya lipolele boko mona kei sa majesté ayambaki nga bato ne basi bakotaki nga na koti na vandi be alobi te tango yemoka bimi atalinga alobi te ndeko langa il faut yebaka nani yo ozali tango na komi alobi te yo la koko yambo boyete kabuya za présent boko mona bilili to kiti le bisi kabuya fungola caméra mais to keleki likaba caméra te to keleki abenga nga to swana lokuko mais sa majesté sepela alobi faloba na micro ya Océan du Congo po eta tali molimo na yepo sa motola molimo atali molimo langa lobi o eza ya solo na otelo baki na nkoko kabo ya yebi na bato bakamwe do yeboka oki pasike ayambi mobundeli ayambi mutu ona nzela ya sa mwandelaka to sola ki ebele nyoso zali ya koloba te kasi bino moko bokotala e ali pola nini e ali po soki nzamba bongi so pone loko moko ndeko moto moko ta ko intercaler mais soki okei na planning ya diable okosuka po bango baza magorodo
yango wala ndeko langa na talisi yo ezala yo ko bandalelo tango tala ka chaîne na yo tango sepela kalanga sepela nzambe alola abatela kayo sepela ka ko confesser na bo moyena OK il est vivant et toi aussi tu seras vivant ata ko kufilelo okovanda na trône na ye mais soko zokele ko simbaka ndeko langa okoyoka posa langa te parce que nga na dégage ka force pe puissance ya mokili nanga que Dieu vous bénisse. Bande ko balandi lelo tozala mingi akoloba kasi tango po ete mosala penza ezali mwa bayike ba pesenga mo tango mokela coordination yango na ko respecter yango mais bolanda na bokebi ndeko na ngai na lingila tali sabino ete bato bayike balobi na biso koloba ba otela ba commentaire ponga la tangaka to lembi bino bozali bazoba bozali bato bokosa eloko te to baye bino ndeko langa toza bazoba te mosala o tozo saleza koyokama yango zo mona changement ya badone bon soutenir biso plutôt parce que mokile kelamaka na liloba sans liloba eloko moko ekosala te liloba o eza nkona o tozo bwaka eza kokweya mususu na singa ya nzube mususu ekweyi likolo ya mabanga mais mususu ezali kokweya la mabele malamu ezali kobota mbuma ndeko la ngai na ye koyebisa o ete mbuma oyo tobwakaki na mabele malamu eboti retour nango ekosalama kaka ngai na yo soki pe tozwi mbuma yo pe mutu ta musoso komela biso bongo oui quelque part oza ko encourager biso pourquoi parce que tolongwa kozala bazoba biso to telema mais oloba yango te penza na mpema ya kati ya motema no ya misofola o pamba te ozali komikosa ke nkona pe ekoi ndeko langa lisolo ya semer na pesi otanga yango mususu ekoyaki na mabele bandeka likolo bayaki kolia yango bato ajabulu pe bazaka likolo bako bakala sete parce que c'est l'esprit mususu ekoyaki na nzube singezinga ki yango moye kola malamu ya te mususu ekoyaki likolo ya mabanga moye bimaki ekausaki mais oyo biso toko seme lelo ndeko langa ekobota mbuma ya mokama na mokama nazali koyela yo elikia courage tombwa na lisusu zonga na bolingo ya yambo ozalaki nango ya kosunga bandeko na ope ya kosunga ekolo lao longwa na koloba ete eloko ekosalama te na ye biso ekosalama parce que biso oyo tozosala eza ya pamba te oyo tozali kosala ndeko langa soki otali yango be esalamaka te n'époque ya mobutu ezalaki te n'époque ya musée ezalaki te n'époque ya assassin ezalaki te n'époque ya assassin oyo etelemi cela veut dire que changement ekoti tozo loba tozo papana na bango tozo ko bunda pe baza ko yoka pe baza ko intimider mais biso be tozo ko intimider bango tozali ndeko la ngai sepela ndenge to ko loba bo encourager biso le samboleza la ke makambo to ko sala yokama mais ko modire ekolo na hote po okokoma ka mondele te bandeko langa pas ezali lelo ezanini motuna Félix Tshilombo oh Félix a misali lisusu moto la passe lokola ya misala ka moto la passe ke yende mutu ba ko luka ko sala ye mabe liboso ebandaki baza ko kanga ye oyo tuni ndeko na ye moko ya IDPS est-ce que Félix libala wana ekufa ya solo yebisa biso bosembo po oza kokosa biso na IDPS toza kolia te toza na misala te biso na IDPS toza konyokwa eloko ya malonga ezali te lelo a se victimiser les sous ndenge bino bolobaka lokota eli français oh ba généraux oh natindaki ba ko sala mosala te bokanga ni bango oh Félix soki okokoka te démissionner to ebisaki yo parce que elubela o ekoyela yo aulu wala likoyela yo okoyeba te Félix ba généraux ba kene su kokanga yo yo moko tango yo ozokende vers suka ya manda na yo ta musu bozo bateke boke vers suka ya manda Félix nanu ba défilé liboso la yo te ba konzi wana yo za la possession la bango te tango yo kende ko sala état de siège osala ki statistique ndenge longo bani osala ki penzo tangi mokanda oyebi bato ba ko bunda biso tolobaki bazali 56 mais bazali 100 troupes étrangères soki 104 oh bazakuna na mindele parce que là ba moro to uti komona boye na mindele ba na kati donc eloko ko boma siko na este bandeko langa balatisi ba moto mandoki balatisi ba moto masasi basali yango na forme na lolenge ya moto
siko tango bako tindika ba moto wana ba moto eko kende ko beta ka masasi tako tikine ko boma bato me bato balite sikoyo ba soda misusu bako beta dans le vide croyant que bako beta bato bali kola moto o bali ba rebelle soki bango ba beti nzoka nde bako beta masasi likolo ya masasi nani azozo mayela ko sala biloko bongo est-ce que Tshilombo yebi eloko ekoleka la mboka la Tshilombo yebi ata ko eloko moko te mais biso toko kota la sia mai ko kele ko bokundoli biloko oyo akangisi bayi mapinga bakonza mapinga wana boyoki akangisi pour la nini atie échec mais siko ya koyoka soni ya kolobe échec oh moko na bango ayebisaki Félix na yebite la coordination soki bakozolanga maloba ya chocho ingénieur alobaki Félix bon état de siège koyoka soni te et kozala échec soki échoué dénoncer na yebite coordination soki permettre biso akotia maloba yango. Est-ce que parmi les gouverneurs ou les tindikuna, les généraux, si on fouillait bien, est-ce qu'il fallait envoyer les généraux? Colonel la coque était? Colonel la coque était? Et puis, ce sont les gens, et ça n'est pas chez nous à Pembe, ceux qui kakata chamakile zawana, ata bozo solana mutu, yo banomona neti azota la tacha makila. Nous avons des moutons, nous avons des moutons, mais yo, tellement qu'on y est bien qu'on a la tâche. C'est vrai, le président de la civil, il a des conseils militaires, mais place où on a, mais je n'ai pas confiance à tous ces gens-là. On a confiance à ta côté. À fond, on a mis sur plus que bon, on a ceux qui sont invités. Non, même les dépenses, nous allons partir. Place à s'engager, ils ont les camossonités, au PC, un mois. Au moni clarté, c'est ce que j'ai dit. Puisque Parlement lobby un mois, au signe ordonnance lobby un mois. Au moins clarté, et les camossonités, il y a la peuple. A lobby na ye bon état de siège. Et qu'on s'imbatte, mais ceux qui ont échoué dénoncé. Lelo oyo, mboso dia poambwa. Aye kondi mabazwa ba jeep oyo ba lakaki bango soki ba komi majoritaire. Oyo balakaki bango boyoki Monsieur Molière a dénoncé que la Bible bakopesa biso mboko bakopesa ba jeep oyo bomonaki Daniel Sap a sepelaki le biloko wana nde bomoni lelo lokola état de siège ezwi libungu tulu bato bako kufa kaka ye moko na Goma ba mama ba bengisi bato ba bengisi ba bambie mabanga na kanda wana malgré somba ki bato ko somba. Ba ministre bakendaki liboso bakendaki le tuluku ya misolo po la bokaboli mais na sima na yango epesi nkanda bato bazomeli nde bomoni ndenge akendaki kokota po la baka Museveni lolenge bazomeli wana ye ayeyi sikoyo koloba ete na somba 500 députés nde bomoni bajipe mikoya bajipe wana mikoya ekopesa ba député iso ekopesa ba sénateur iso ekopesa pe bato bali la présidence pamba te esengeli mboso azwa faveur ya koyeba kobakisa lisusu mikolo ya état de siège nde bomoni troisième vague ezali nini échec ya este échec ya état de siège échec nango lokola bazwi libungu tulu esengeli toleka na bongo te mboso beta nkimo tolonga batu oyo topesa bango biloko topesa bango misolo po ete bango nde bali bakambi ya bapeuple lokola bango bali batindami ya peuple kati na esika bango bakoyeba ndenge nini kozonga mpona kosakana lisusu na peuple wana me biso kotoyo tokanga toloba troisième vague. Pona nini? Troisième vague wana ekopesa biso mbako. Tango peuple akobimate biso tokende kokokisa liloto na biso. Bande konanga. Talatina esengeli na biso to sala mosala oto ko sala. Ndeko nangai. Tozali na etindami ya ko libérer ekolo oyo na temps oyo. Pamba te loko to ko bosala. Manda ya Tshilombo esili nango. Tshilombo yebi na kati na bato na yeke to sala eloko te. C'est quand Tshilombo akosala nini?
alobi na fungola banzela pe na pesa maboko to na teke biloko bya Congo na tina ete basalela ngai mobeko oyo na koyebisa bilo lelo. Mobeko mwango bozali nini? Mobeko mwango bozali ete Chilombo na taya bokonzi bwaye ezalaki bongo la maladie ebimaki COVID-19. Mon pepe mo COVID-19 est touché économie peut toucher babikolo binso. Sikoyo esengeli nini? Na manda na ye oyo azwi liseki ezali manda moko asalaki mosala te, ezali manda bwa COVID-19 ye esengeli azwa manda moyen. Bakopesa ye encore une fois 5 ans selon mobeko wala soki ekoti. Nde sikoyo bakoya kosala maponami na 5 ans oyo ezoya. Cela veut dire ndenge bolobaka lokoto ya li français. Bamvula mitano oyo Félix asali liboso eyali bamvula oyo ezalaki ya maladi na kombo ya corona nde talatina ya asalaki mosala moye malamu te yango wana azokende lisusu na mvula mitano asala kwa mvula zomi po manda moye mozali kobanda na mvula ya mitano po la maladi koala te lokola ya azali nzambe maladi musuma koya te eloko mususu koya te yesi koyo nde akosala mosala malamu nde na sima mwango bakokende na maponami pe bapesa ye tango ke mwana mboka Félix Chilombo ayeba nzamba lola lalobi mwana mboka pola nini assassin Chilombo ayeba kokende kobongisa motango ya boyebi bato banani bayi bapaya banani bayi basolo bana yeko tala bondoki ya Félix yango wana ebimi poasa na miso ya bato pe moloki nyoso soki basi bapomolio ndeko okozanga makasi yango wana moni ete akendaki kotinda chani oyo azali moko na ye pe moto mopaya na République démocratique du Congo bapesa ye makasi ete mongongo ya chani eyokana oyo azali bongo na kombo ya Noël po ete badepute na makambo bakosala bavote lwa wana yango toye koyebisa bango boyenga na lobaki yango uta kalakala bazali koyoka te chani mwasi wa ye aye kopomola ye alobi ali mobali oyo malamu te na foye na bango tokotanga te mepo mwasi abimaki libanda kasi makambo mazali ete ye moko azali moto mopaya ya bamelika ya mibale babosanaki ete moto bali kotiela mobeko oyo azali moko mopaya na kati ya République démocratique du Congo po ete mama wa ye malata ali bongo angolaise. Donc loi wala bakalisaki kokanga bemba lokola bemba bakopesa maboko okoma moto mokonzi te acha lisu mongoloto te loi ane kokanga Moïse Katumbi oke mbwa abeti mbwa ayoki na munoka mbwa leli nini tala bisika mbebe ezali mokanda wana ekobeta pito yango biso tokolo babe bande kolanga yango biso toko senga la bayi kongomani na kati ya mosala biso to ali kosala e ali mosala bo encourager yango nde bolobaka lokota ya français e ali mosala o biso la biloto sombiti na makanisi poto bima pamba te tokoki kozela mapona mi masala mate tokoki kozela te ndenge le bakisa majesté ntinu bato o basi bakoti na kati ya banzambe misusu bakei kogumbamela badongolo miso bakei kolata flammation biso tozelaka bango po tomelisa bango mabele te balila posa ya miliki te tokopesa bango mabanga makoki na bango po ete tobunde tumba oyo ndenge tokokende tumba ndeko na ngai toali lisusu na tango ya kolata bilamba bya nkaka te toali na tango ya kosala meme méthode oyo baloki basalaka po ete tobima na tumba. Alors méthode na bango ezalaka nini tango bakotaka na bamboka bango bakabomoko batelemaka bolumbu liboso ya bato pe ya mokeli na bango ngai na yo pe sengeli tozala bolumbu elingi koloba nini kozala pole pamba te soko olati bilamba ngala koyeba malamu te soko ozali ya solo moto ngalo tokokele tumba esengeli ngai na yo tozala bolumbu tolobaka bobele bosolo pe tobina likolo moko pe totambola lolenge moko yango moni tino seo abila zali kokende kokutanaka na bato oyo batombola
tope bato oyo bami tombwani na lolenge ya molimo tope bato oyo bazali kopesa bango bali pe na mwa liloba ya kokele koloba epai ya Congo pamba te tosangana bayi politiki tomoni ke na bayi politiki bakopesa biso nzela te yi politiki akobundela yazala mokonzi ngai na akobundela mokili ebongbana nesika nga la moto ya politiki toyokali malamu te ye akoluka bokonzi ngana akoluka mboka ebongbana alors ngana ina na kokotsa baninga la baumbu moto akoluka bokonzi pamba te akozala posa ete bato wana iso bazala na molimo na ye liloto oyo akozondeke Félix ezoki liloto alobi ete liloto langa esengeli ete bato iso bakota na liloto langa yango epesi mbeba na kokota na liloto la ye eyali bongo kopo bakosala eyali bongo moto la moto aliaka kanyaka donc batutu bakomi bato ya kanyaka mpona kosoutenir liloto ya Félix siko ngai ona akoya na sembo yi politique akolinganga te po ete na ntango moko na kolinga nakomba lokola monguna na ye na makambo ya kosala po ngala kolinga ete moto amiyembela ye mboko me yi politique akolika moto ayembela ye donc ngala akoluka lipanda ye akoluka kozongisala boumbu yango tolobi boye lokola toali na ntina ya lipanda ya biso ya babale po ete ya yambo bapesaki biso yango malamu te lipanda ya babale ekoya kosikola lipanda ya yambo ndenge bibili elobi moto ayaki liboso azalaki moto ya molimo te moto ya babale aye na molimo epemami po ete ngai na otosikolama nde tala ntina tozali kokende koluka lolenge iso po ete tosikola ekolo mpe tokomi na ntango yango sikoyo eloko nini tokoki kosala yo na ngai tolongola kati ya distraction moto nyonso te oyo azali na kati ya linie ya bana bilaka lokola Izaka azalaki mwana na elaka suka asalaki makambo malongo bani kasi mwana na elaka asengeli mpe kotambola na moto ya malonga lokola Rebeka po soki abungi vision azongisaka ye pamba te liseko ya Kongo bato babele babungi yango bato ebele babungi lolenge kali tobandaki etumba poto ya kokoma esiko tokomi lelo moto akotisi biso na kati ezali bongo Tshilombo Moyibi pamba te na kati ya vision tozalaki na lebeka te babemba gombo basoso lisu na kati pamba te lebeka azalaki te la vision yango tolobi boye na bayi Kongomani tozali kotuna Félix yambola koma na bakongomani cassette bato biro ya Félix cassette oyo mwana na biso ya ekelasi na est apesa bino cassette wana botya wapi makambo nini ezalaki na kati nayebi ete ezalaki bacriminalité baassassinat biloko biyike oyo bana bamoni Félix kino lelo opesa réponse te tata bilaka mwana wana ya moke atelema kokuta na kosenga kozwa apesa bino cassette wana nini yali la kati tokokele bobele état d'urgence bokoboma bato na nzala kolia te nzela ezali te makoma mabe kasi sikoyo tozali wapi Félix epesa biyano tikino lelo biyano yali te bana bakokufa babuka maboko bana bakatana urgence c'est pas Félix ezalaka te urgence ezali kocorrompre badéputé bandeko la ngai na banzi cordon tsheli bilomo maloba mukiana ezalaki ya ngai te kasi ko tolanda nani Mike Mukebai na mwa maloba na ye mukie bongo tosila na biso debaki misa ngobe po ngobe ya banda keso wana ekota musisi etelema ya ukitaka tiki yego bete bonga goyate yango wana ngambo ay bonu ka ndenge nini boko kele ko wa keso bazo museli bazo museli ngai pe na ibi ko bomba yango kasi lokwa na sanduku te assemblée provinciale sasa misale kuzonga tokoya nango donc na sanduku te vous avez que le cababa des recours mususu pour avoir activité sur la assemblée provinciale na yo ngana limité de kuzonga surtout tikali na pour moi comme processus mais c'est ça la clôture de la session c'est le 29 c'est mardi Mugwami Bae il y a procès donc beaucoup d'en avoir déjà en septembre. C'est là que le vice-premier ministre a comme la banque, banque va y retourner. Quand je suis ici,
bakoselaka mokolo likambo te suka mokolo yango ekokoma ntango baleki na question lelo te nzongisa yango mokebai nabaki nakoya nango kaka na sanza ya libwa ekozela ya lokwa ndenge obongi yango jalissement na septembre représente lisusu ena mosala nanga nakoya nango ata balobi oyo te bafundi mokebai akende osamba ye monoko mabe wana yali mpona kobangisanga mpona tika elokolo bato mosusu bazali kokanisa ete ide mo cache ezali na katikati ya bino badepute provinciaux ya union sacré soko toyali na nsima na bino moto ala nsima biso nani ya nsima na bino yonza bino bokotongo bokomelikwa na pole biso toyali nsima mokonzi ya mboka union sacré makambo akosala na ngumba ya kisasa eyali na makanisi ya mokonzi ya mboka te. C'est pas la vision du chef d'État. Il y a un autre télévision. Nani ana sima na biso to bazali kokamba bino bazali kotambola contre vision nani ana sima na biso nani ali liboso ya biso bana kisasa bakolela mikolo nyonso mokeba monoko ka monoko botande kisasa tanga kofinga monoko nyonso ka monoko botande kisasa bandeko na ngai na banzi bolandi porte parole ya Félix pamba te Mike abungi nzela na ye akomi porte parole ya Félix. Kasi merci encore une fois la Merlin vous pour la répondre. Tous vos réponses à Merlin au Yazong Selaki. Nabi Moukeba il n'est pas sincère et sérieux dans son combat. Il crie à la télévision mais chaque samedi ana isiba ipangobila. Mike Moukeba azo que n'est pas gentil ngobla comme c'est ministre affaires foncières à ville à Kinshasa. Mais na TV azo ya rufinga Argentine. Nani azo kosa nani. Moukeba on attend le banayo, son a kosi. Je prends le quinoa en témoin, Moukeba est au contredinga. Ou bien na mutuna enyoso ya monia au contredinga. Moukeba, il va négocier. Yoba katio salaire 12 mois. Tu as totalement raison, faut pas sur le bon. Mais quand il négocier, il peut ça 9 mois. Il était allé négocier avec Gentini. Quand il négociait, il était Gentini à Zamabé. Avant que les prisonniers soient venus, Gentini a mabé, mais quand il négocie na Gentini, tant que c'est invité, biso ba kinoa to souffrir. Bande kolanga matondo mingi. Na banzi cordon bia ko tia vidéo ya chocho la sima, mais ngala ko senga atia place la lobaki la malobalanga aluka moi espace wala et ko zala pena mala pour la réponse. Soki pa tiango la sima et ko zala mabete zaka katoli oyo azali ko yebisa ndeko na ye pona mobunga o azali ko sala. 500 soki 600 soki 700 jupe ezali koya 250 esi ekomi baza kozela mususu po bapesa bato badepute conscient boyebaka ete ata boumeli ya molili pole kokoma Kongo oyo nayebisi bino te keke oyo ekoleka te ngai oseya tokolibere ekolo bwa biso tokotika bino te bosala bibi sala sala bokosaela biso totelemeli na bino na mopanga totelemeli na bino na loloba nyonso oyo ekozangisa bino kimia lokola notre maître Christ alobi je suis venu pour porter le paix et pas la paix biso paix toye komemela bino kimia te po ete tokobeta maboko te na faci beto tokobeta maboko te na kanyaka oyo peuple azangi nzela azangi lotiliki azangi mai azangi etelo azangi ebikelo bozali wana kozangisa misolomi ya bato bokofuta te grève sur grève maloba inso oyo chilomba alobaki ke na ngai na ye na kolinga grève esalama te po ete grève ezali soni mais grève ezali bisika tu tina lopitalo tina wenze tina cabinet tina bisika tu na masau grève yali po ete cabinet yali biloko moto soka aleta kokota cabinet lolenge nini moto soka aleta kosala masau lolenge nini donc grève ezali partout donc ndenge ezali wana boye moto akoki su kokota toilette ndenge esengeli te pamba te michopo moyebi ikozwa bileili te
grève ekoti partout muta moi lokola aza hémorroïde aza constipé oke biloko ya lite tout fie kosala mapo bilie ya yango nde kisi ya zongo yango nde kisi ya masau mais ekosala na banzoto batu te nde bomoni batradi praticien ya solo na lokuta batondi na mboka ona akosonya hémorroïde bato bakokufa mpola nini akokele kozwa bakisi oyo elongo bani te yo kokota zongo inene ndenge ni ntango motsopo ekozwa biloko te yo kolia te okosala salite ndenge ni yango tobeli na bino bakongomani bon soutenir chaîne na bino bon soutenir molobeli yango c'est de la presse congolaise tokende na démarche oyo tozwi ndekolanga lobiko ezali tosoli na mfumu makambo ezali tosololi na sa majesté makambo ezali tokozela sikoyo tokutana po tokende kosala oyo tokoki kosala tozonga tobunda etumba soutien na bino ekozala malamu basalaka révolution maboko pamba te nga na akotambola na akozonga na akobelela mpo na nini mutu mosusu aza na posa ya kobunda me ntango mwasi alali nzala bana balali nzala akozwa eloko te sa majesté oui ye aza mona poto azwi barévélation bokolanda asali azongi aza na esika ya malonga bakoki kocorrompre ye te ebongo mfumu oyo azolala na ndako ya mangalala soki lobi balakisi ye brike soki lobi balakisi ye jeep soki lobi balakisi eloko okalisi ata yaki na makambo malamu akotengama te yango nga na ye koyebisa bilo pole bali na posa ya kobunda momoni bato ebele bakobungisa bonkonde likolo alati poso ezau ye mpe na kati akomi ezau mpo rebeka azali te lata poso ezau me na mongongolo ezala ya jacob yango omoni ngai oyo nali lebeka na bino lelo mpo na koya kotalisa bilo pole nazali kolatisa bango poso ezau nga mpe na milati poso wana mpo tokende kozwa tozala yango posa kasi mongongo ya yakobo mpo tozanga lipamboli te tout arme est possible place oyo tokokende me na kati na yo bunga te oyeba kouti wapi ozali nani me nalati poso ezau sikoyo tosala nini tose soutenir bankumu bazala posa bapesa maboko malobo oyo nasolangi na sa majesté yango toza kobanga me mpo motu azala conscient ndeko na nga libumu zala luti bilobalo kaka soki bozali na makambo bolanda video ya chocho mwa maloba moke ayebisaki Félix a échoué bataliban bolela te bataliban bolela te ezali tango oyo bocrier ezali temps oyo boloba que Félix a échoué Félix tu a échoué na plan tout oyo kosala lelo ndeko langa ekozongela yo oyo yo kosala lelo ekozongela yo eloko moko yelinga nayebi te pourquoi nzambe alobi bobe onkangi me na ye nayebi so nzambe akosalisa biso ke nkangi wana eya te tokobunda etumba tokodélivre Congo banguna ya Congo bakoyoka soni Félix nga nazoyebisa yo kanga maloba oyo nazoyebisa yo Félix oza na problème na nation congolaise oza na problème ndenge oza wana ta yango oyo kokalisa te ke makambo oyo ozosala nde yango ekobikisa yo mopepe oyo ekoyela yo okozanga nzela ya komona okozanga nzela ya kobima okofuta oyo ozwaki ya bakongolais okofuta mabe osali ya bakongolais matondo la bino baso peza bozwaki libako ya kolanda biso tika nzambe ya lola alekala kopambola bino merci encore une fois l'équipe technique wana moni bongo kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne merci à notre corps de la terre d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne jamais merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique merci na Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et pourquoi pas mon ami de tout l'état du Noloswa et songo ete na kankola bomeka yo kulofokuta ko kela mbelongo tika nzambe ya lola Aeba nakobatela yo Dalida Bayoko que Dieu vous bénisse nzambe ya lola apambola bino nyonso bisika bozali mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman nga nyonso nzambe ya lola abatela bino que vive la République démocratique du Congo que vive océan de la presse congolaise que vive tous les Congolaises et Congolaises au Bazali pour la libération de la République démocratique du Congo. Ce qui est soyé, Makamokito et la chaîne Abino, mais na la Abino était libération et pour bientôt que Dieu vous bénisse. Ce qui est soyé, Tokokuta la Mekolo Mizali Koya Mama Pierrette. Bye.